nayoki azoluka mobali azoluka nayoki azoluka mobali akobala ye ndenge azoluka me mobali okoya kobala ye fo oyebaka fo ozolusa mbongo ya bato oyo banda komemela nzela malemi si na Grèce wana mitu tosala wana après tournage ya groupe Jani fait travail on a Stin Paris taponda to ngai ba Christian Petit na ba Fabrice Mbala papa Samba de Paris zaki wana mukolo ngo fofo abengi ben téléphone ko finga fingi ya fai a fingi na biso la brina zo finga ya fai vidéo na l'action bien que ba image ni na bien te mais vidéo za mobimba a finga penza bona abengi téléphone zo finga biso nyos tu zaki wana. Mesdames et messieurs fidèles internautes, bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous regardez cette émission Focus Investigation, votre émission d'actualité. Nous sommes Congo Révolution, la chaîne de la Révolution. Merci Michel Kombe Aigle, merci Chris Ndongal à l'éternel Mvando qui était la réalisation de cette émission. Messieurs et dames, je reçois pour vous un artiste et comédien. Après avoir passé un bon séjour à Kinshasa, il est de retour ici à Paris. Aujourd'hui, il passe sur cette émission Focus Investigation. On va en parler, on va décortiquer beaucoup de choses. Encore une fois de plus, merci pour votre attention particulière, mesdames et messieurs fidèles internautes. Merci mes différents partenaires puis sponsors officiels. Merci bateau tout. Soutenir Prince Bakali, merci Luki Passeport yeba Luki. Vous en avez besoin, aux passeport na yo, na ta yamuke, et puis na mbongo yamuke, qu'on se trompe adresse les asimoko, celle congolais, oza éligible na ambassade, ils ont Luki Passeport. On voit qu'il y a Bruxelles Paris, Bruxelles, covoiturage, ils ont Luki Passeport, il y a Luki, contactez nga, na on a contact na ye, et puis éclairage public, il y a Paris, Patience Mukendi. Des longues jambes, n'a plus souvent beauté belé, joyeux anniversaire à la grande dame, la magnifique, la plus belle, Myriam Mapendo, Myriam, en tout cas, Suisse César au CP là, parce que anniversaire, c'est mon qu'on a Katia Suisse, Myriam Mapendo, Myriam, joyeux anniversaire à toi, la grande dame, la magnifique. Comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, fidèles internautes, je suis bel et bien avec mon invité de ce jour, Kinal, avec qui on va en parler, on va décortiquer beaucoup de choses. En tout cas, j'ai eu à suivre certaines émissions. En l'occurrence, j'avais suivi aussi l'une de ces émissions qu'il avait fait avec Vincent Tulus, que je les salue aussi affectueusement. J'avais acquis beaucoup de choses. Et Nayambi Lelo pour que tout soit là concernant l'actualité. Kinal, bonjour. Bonjour, Prince Bakali, mon roi. Bonjour, Nabajoso, Baso, Nabiso, Namuma Oyo. Donc, vous avez toujours branché. On a vraiment contenu l'émission très bien. Avant, on peut sa opinion, on a commentaire. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bon voyage, je l'ai caillé très bien. Si, voyage, je l'ai caillé très bien. Je l'ai caillé bien. On a Congo. Deux fois, deux reprises au Congo. Au bout d'un mois, on a deux fois. Alors, ça a été bien passé, donc ça va. Merci. Depuis on est déjà poto, ça fait combien de jours? Et dans zone poto, on a commis Paris à les 3. Le 3 février. Le 3 février, voilà. Les lots déjà, tout ça, toi les 10. Donc, on a une semaine, à poto déjà déposé. 6 jours déjà, les qui, hein? Ouais. Au PC, la brine 6 jours, ce qu'a porté plainte ou une porté plainte. Déjà, plainte salami? Oui, on a passé 6 jours. Na date on a komaki na date suka on a bandela émission na bandela émission quand parce que faut continuer yo t'es là 6 jours après ça la date on bandela au sala émission voilà yo compter Congo tina zonga Paris yango yo compter ndingo wana ngasko na contaki les jours on a sala émission na jour toujours on lelo déjà combien de jours non ni kokita vous allez combien de jours déjà na tika yo passe 3 jours. Tout est bien bien. De soya kete ok. Ouais, soya kete ngana kei. De semaine à semaine aux gens de porter la brine plainte. Il y a souka, au moins retirer ma plainte naïe. Mais il y a porté déjà. T'es soya retirer ma plainte naïe, c'est mieux.
Ouais, c'est bon. À retirer, c'est à retirer. À mon qu'il faut retirer pour éviter qu'il n'ait là, c'est bon. À retirer. C'est pas mon à retirer, c'est pas grave. Parce qu'on a même porter plainte. Parce que hier, le bagage porté, ce qui y a 6 jours en coquille et qu'il y a porter plainte. Après, on a porter plainte. Oui, puis Batebele se poser la question. N'est-il la brine n'a défait Gianni Faye, l'artiste comédien Pia Sonam. To lila mingi dernière émission to sala na bino na bango na Viltanez Épinay na yamba bino ensemble après matanga ya comédien na biso kufa na Angola boy na yamba bino après enterrement tout ça Pia Sonam en tout cas mais likambu na ye ya la brine na papa ya bana na Gianni Faye seul comédien o alata kango mingi se ba moniye bazo moni na image toujours ya makambu ya Gianni Faye na la brine ezalaka yo. Qu'est-ce qui se passe au juste yo na la brine bola na problème ni te son akota ngo même fois makambu ya président Gianni Faye que son âme repose en paix et c'est parce que tu vivant na trop tu partage na yé ba moment moko ya bien na yé na ba ya galère na ya bien na yé alors on a ko lingate que likambo na yebi na bomba yango par rapport que non Gianni Faye atika biso akenda oyo ngana yebi na bombaki soit na mutuna ko lobate ali mutunza le kana émission aloba a contredire na maloba oyo to na makambo oyo to biso to mona bala na so bandako c'est ça ya mona kota ngotro parce que j'ai beaucoup nabite ngamo na souffrance na Gianni Faye bato bele ba mi mususu ba souffrance Gianni Faye teke ba 2 minutes ba ça bato ba jeu de Londres ba ya mo mukemo na na Christian Petit ba pour Firenze ba ça pas ko de loin par exemple peut-être moi mukeke mais oh ezali kino Souria Faye a joué comme par exemple à 6h. On a dans 6h 5 minutes. Quand on a zawana. Bon, dans un ville moko. Bon, à plusieurs reprises il y a ko bengana, to ba no zane côté. Bengana ndé na commenter. À plusieurs reprises il y a ko bengana, to ba no bengana ye. Wana na ndo bengana ye. Maba na ye. La brine. Voilà. À plusieurs reprises il y a ko bengana ye, ngam na zo ye. Ya sukande Toko lukele musika pembeni wo ngai na zalaka wana pembeni Elbito Coiffure to moni Jackson Lumingu Elbito Coiffure à Saint-Denis voilà tito luka ba coopération pour azala pembeni nga o ya suka afaka ne uzonga kuna kana kufa donc lokola na bano za ni trop en fait alunga président na parce que ba benga petit na été ali président nga d'abord OK na groupe Gianni Faye moi nga za chef du groupe préféré ba no benga ye Gianni Faye Franco na bango. Alors il y a il faut comme le tumba ya artiste comédien. Gimta sirno magna ningi wana. Donc so ba moni Franco Gianni Faye koti, ba moni mba moko le tumba ya artiste comédien koti qui est Kinal Maleko, l'artiste complet na koti. Donc to vive na bigino vi na via ya président Gianni Faye mo na poto. Tanga nyaka makona ye na ngai bana debi na ye na jusqu'à ce que kufito zo za la kana ye. Bien qu'il y avait les hauts et les bas. Yango so mona ke fona za toujours wana so la moni muta ya luma be na oya Gianni Faye et surtout que ozalaka na ona te na potongo ba data ngo ba kamati ba peso kama loba yo na mona TV pour loba contredire ngana ko ya ba archive vous avez tout le monde les mission so to date na ye o makama lobi na date on s'arrête en Afrique na epotote Gianni na artiste Gianni Faye mon artiste to benga ebongo pona respect artiste ba benga toujours soit za star ba benga toujours na komodae Gianni Faye de son vivant tant à ki poto yena la brine nana ki poto liboso après Gianni Faye ta poto liboso ayaga liboso tant à ki ba banda relation na bango depuis Afrique to awa na poto bakutana na poto relation na bango ndenge na ho ko kala parce que na sala chic ngeti avec ngadias je ngadios na sala chic sorti relation bon il paraît tu et banaka na ya coulisses bana da relation na bango na Afrique na chic choc na Afrique wala mais quand na poto après poto c'est pas dit qu'il y a pas janité parce que na mobali na ye copain na ye to loba o bana o memi na poto o ni maka memi na poto pour la moi sinaye ezaki bon aya poto parce que mobali ne moi la na poto abengi saki la ko so bengi sa so na nzela ba ndam ti ba Grèce wana aya ba nzela ndam wana dans l'entretemps l'artiste comédien Gianni Faye na poto awa asala gavi na epd asaka ta mo fi na epi na azapena moi sne mususu bon to ko ba moi si c'est trop dire
même so azaki na mo copine et mo pe ba vanda bazalaka na ye moment wana. Mais est-ce que tant ou la brine en or ya poto banzelango ya ndambu wana l'artiste Gianni Faye azalaki au courant que la brine azoya si abete la pe masolo que soit yeto ozongana te wana beti na sauté ko ngaku na yeba te kino ba ndoko beta na ki na président na yeba ngote ngana yebika kino la brine azoya nzela poto mais ya Faye mo au fond di kayeba kino bazaka dans la brine. Et après, tant que comme poto ngana yo kama kelo comment ba ko kuma place moko et le comme ça ngani la vie en wana pourquoi parce que président yo yé azo tatabana makamwe ba doki pour evanda al mutu mo so mwana mo moko au Afrique ayé poto ole ayé pas que luka vie na yé pour ayé be que no président bota déjà na mao ayé que président abota général Sylvie Moliso o ya bala o ba josu ba yebi monde entier ba yebi ayé ba ko so akoma na poto ba ko masuba kangama na ya Faye na ko ngwa kilo mwasi na mbaye na ba officiel zango puis ba ba yeba kilo ba ka mwasi mbal et ça ne pas so kosakana te yo première passe o ça la eza po na kaka été parce que ya bando ko ya zaki mwasi ya batu yo ba mobali na e abenga ngati nani mobali yo lokoti abenga mobali yo anda ko la brine poto si abenga yo abenga bona aesanga boye ne miso sura na ngai abenga bikino apesira nga mwasi bino bozuwana ngamna ndo ya na mwasi wana zaki mwasi na ngai mais na comprendre ti aye vena yo achi akobisi mwasi achi na palais okopana donc mobali wana afasha zela lisolongo eza la brine tangu ba kotisi poto ya ndamu tanga komi na poto ya France olia ke ne pas mobali wana ke kuna te akepa ya Gianni Faye et voilà. Ok. Va faire enculer mobali wana bengisaki. Il vole zaki bongo zaki pina bongo. Du soleil ça de bongo. Si, ya fait quoi yebaka. Ok. Ya fa yebakate. Ya fa yebakate ba aide mikem ko ngana yebi ekinaka keno atini mo aide mo mukina ba pata ba Grèce pour na mo so mo atinda ka bongo. Mais ngapi na yebakate keno ya fa pa yebakate keno yé mo mobali moko mutazoya na epoto. Ayebaka ke moi ça on a be forme ayé. Keno voisin ndamu na bazo bengana nzoka ba bazo continuer relation na bango ya fa na ngomboka na za côté tel au côté tel. Voilà yo subu. Wala ngapi subu. Mo aide bobo loke mbe kuna wa wambu mo mukepe atindile kuna. Nzoka yé mobali mususu mutazoya na ina mboko yo. Si mobali to ko mona bongo makambo ya mukili bartisi bata makate to comprendre que non la brune akomana Gianni Faye mobali na aluka téléphone nga abenga nga abikeno yo na yebi kino bozaka wa chef du groupe Gianni Faye bozaka na Gianni Faye mingi approche na ye très bien ba mwana mwasi bochina ndako aza mwasi ngam na lo na epoto donc ngam na côté na mboko wa poto parce que Grèce eza da poto to baka ningi Grèce eza poto to mona ka comme la Grèce Grèce poto Grèce eza poto donc c'est la différence quand on score poto ya France ya Belgique eza ke mukanda ya Grèce et ça la ka awate voilà exactement awe ke mukanda e comme aloba carte mapa voilà zomona donc biloko tout ningona mobala bato ase lamenta ningona so mission so landanga un jour pour mususu akoko paraître pe atena ba audio ko ba makambo wana donc tout ça azana mutu mo ke mutu ko zo aide na la brune na mobala ko bala la brune amu façon c'est non jona mbongo na ye si boya Faye kuta fana ninda ko ba botala bana zo sati ba ta soufa boya Faye de so vivant zo saki mo mbala bato na ninga beta soufa ko kota mwasi ndamu tsakoma ba mboka wana tsako tapoto donc mobali wa ko bala ye il faut zoom sa mbongo ya bato. Mais avant cela qui n'a pas évolué comme la télé c'est l'état tant où la brine aïe to qui pera les solango proprement les allés la qui ba comme il n'a ko moko na ya Faye isa consentement na ye na ya Faye yope en ce moment là vous allez qui bien à la brine tant Monica comme parler mon avis na yo to bande ko tourner kutu na Gianni Faye TV na yepe to tourner pe pièce mo ngape na rape mobile na ye na pièce na nenga pièce voilà to tourner de ça na pe mobile na ine to côté pièce au bout si solo to tourner na ye vraiment ba biloko nga izali titre ngo zaka soki nunu abilo mo ndingo donc nga zalaka mobile à la brine donc to tourner na ye yibaki na côté mso la kilo kola mwana ya mamba na kati ya mouvement to tourner ce eloko ni sala isala so pasi ngamuka tena batu mususu kino ya out Afrique ole ayo luka vina ye mutu mususu pe mutu bengisi pe aza vivant via mon mbala batu biso tali biso te me ya bengisa ki na sens kino aza copine ye bazoya na bon nzanza malembe tia komisi mo siawa donc parce que ezali kino pourquoi ayaki ko kangama na Faye
baba no bota basa la vie aussi longtemps a dit que non ninga za bako officialiser libana bona potote parce que yeba ki mao ayeba ki Sylvie c'est ça yo yeba yi masolo ya mobali wana ke yemta matsage poto après liwa ya faille ou avant liwa na ye ils allaient avant mbala liwa na ye ben avant wana avant na tango yeba ki pe osolo la pe na ya faille na bien to solo na faille mais au monde ya faille ni bazaki na la brine wana ato solo na faille likambo la brine okito mateki na nka mai yo côté mais biso zo mo to mona kaka ekika mai mobala na binga ngati na kosa te mbala solo ninga za bu biso na sala solo nanga zo moi so ba to ba seplete parce que yo uti Afrique yebo okanga mana mutu zo bundela makama ba document na ye yo okanga mana mutu na po bibisile makama ya vie na ye de passe nanga to passe ba comédien to passe ba fan club nyonso ba lolinga jali fay nde ba sepela kana ngote ba tout la majorité ba sepela la ngote parce que ba sepela la ngote za la kaningi yona mais net so va manifester passe na makasi après liwa ya fay de obimisi penza sentiment ya mawa et puis mécontentement na yo vis-à-vis ya la brine après liwa na ye ya fay. Oui, c'est qui est mon temps parce qu'il y a bon on se pèle en te parce qu'il y a fait une demande de PC avantage. Avantage c'est la nini. Ça veut dire tant moi le soit botami mutuna biso oyo azalo kola alinga ya fay makasi o aza akota mboko kala aza mo papier na yelo to benga bango luka abaza ba yimboka na mboko oyo aza makama bien de kuona alinga ya fay trop asaki masolo pona moi ça joie papier lo kwa nzoto azo papier bongo azo papier ningi wana ya fay na moi sinae na la brine ba sa papier voilà moi sita na zuisemi et voilà muta ya fay muta la brine te ya ite yeku de ba muta ya fay azu mwana a déclaré que maman na la azwa doki azwa après yango maman ozwa même soupo ya fay azwa asangisa beba ko même dossier pour ya fay ala azwa izaki babe yango lokula to bengo lokula likelemba izaki bongo na début tant ya zwaki to mona on début que non et ko ça nenge to bayo kan laki après tout le makambo ko mukende kaka mystique tant la brine azui a changé ikono zana zwanda ko moko boye il y a définitivement pour ça qui na maison sociale je comprends ya société to comprendre deuxième place ndako moko boye ya moi muke to comprendre troisième fois azunda ko moi muke o ezaka muke dernière place vous avez là parce que ndako définitivement azo continuer à compliquer quelque existence a continuer à compliquer l'existence mais yango na pesa ko commencer ko fâcher makash pour te demander ko zato tano makamango to ko fâcher si na ninga zo ninga ko pimila ko pesa ko sansa ba dossier place mon parce que c'est qui non basta sa dossier bato ba bakati loko prince bakali ko pesa mutu mukana na mboko yo ezati ke mutu biki ngana na pesa mukana eza loi française et loi bongo donc so vous avez même adresse na mwasi ata mwasi za mukana ya 2 ans to voire même une année ya pambo so vous avez même dossier et qui na CAF ba benye caisse allocation familiale vous savez dossier na mon mbali aza sans abri aza na mukana te vous savez dossier et kata kilo côté. Par contre, bakopesa mobali mukanda pour vous avoir la même adresse pour permettre mobala suna mwasi na bana oyo babota na yi. Très bien. C'était pas le cas. Mwasi a limité. A limité pourquoi? Alors akomo komona soko ba gafa ya mwana mobali que na pese mukanda pona ke zongela basi na Afrique wa tika na pese mukanda po tika na bana oyo ko simba te. Yamuna lobaka eloko moko prince bakali président Janifay azamuntu yebana ki na monde entier yi mwasi ayeba ki no président Jani azapena basi abota quelque part et wa avant zo donc amona ki amote mais tant que nous donc comme on mabe ya moto on na potro ngiza bo prince moi c'est msoko on ngolo mona ko na musika na télévision amona ko pena bien na télévision akolinga abenda yo approcher par ye apa comme sur papier
c'est-à-dire bolingana na ye bolingana ye mang ko mona TV Prince Bakali mona ya roi amona ke pembe na kofi ba biloko belebele kolinga attaché de presse wata leka fali sala na ba faire gole ba weka ba tutu wana okenda ko so ba mission na yo na ba wata okenda ko so mo ba langa ça va mais mon ko kuma ndako mo na ye ako mona yo pour l'équipe presse ngo boni beko elita ya okay nana ye okay ako mona mabena yo ça peut pas bongo baluki na musika alo sepela emsuku to bete basa wa solo kasi Prince Bakali mbali na nguta zalaka zana bengo yoka umuna pa bengi puna balinga babata bapese lokumu ko sokiyo usalere okomi otiki pina makambu na yo obomina ndako okomi pembe na ye Prince okomi torchon okomi mutu pamba akomi kotangelo ba défaut na yo mukomso ke na ko sala mission 2 jours zo ngaka ndakuté même ko ngo benga kaya na vidéo pe benga vidéo tala na place hotel pese conférence yo na retard mwana zo nganda ko zati obenga kaya pe mais ya bombi makambo wana tout azela ka mukolo zali kino amuni kino jusqu'au nous avantage côté na yo apa be mission yango basa poto basa ningi wana parce que loko nini sala kabato kinano to sala na mama la brina to fungola na moi parenthèse wana et loko nini sala ke basa poto ata uta Kinshasa ata botami awa mais ba koma kaneti ba optaka système wana et komi ya bango automatique c'est pourquoi mboka tokuta mboka ya bana na basi esa mboka moko balinga baza la couple te esa ba c'est ba sala na ba divorce soki divorce ezate pana bango lokola kayo ezate kayo paye tu musale ezate ba futa ma ofele donc bango ba travailler pour ba divorce bango ba koya tu bona kino mobile na yo za yi omuni kino so pe ya zate yo sala bien ya sacrifice yo donc yo sacrifice yo auto mobile mususu oya koyana mtiji mtu apese kutu mbongo pona aya ayo kokota nda kune awo no bimane akombe ko sabize na bana yo boto ya bengana yo pona bana basikala azumi mbale mususu ye ausa ba dépasse pona mobali wana azumi mobala destiné na ye abengani ye azumi mobali moya facturé pour la saki bongo est-ce que na tokena na ligne d'idée wana eza mingi ba assistant social ou ba parent pe baza à la base ya makambu wana ya ko intoxiquer bana na ba pour mama ba oui ba parent pe baza na kati surtout mingi bana babota miao bana babota miao et comment si c'est mon boye ba parents na ba cancer ko fo ba la chanson même ba des milliers ba trésor pour tout ba ba tout mo déjà kaka ba ba yebana njoka bana mo ba lingana ba nka ba bleda siko bomba mona keno ko mo omuna ocha point na vie ya mwana très bien donc ça veut dire abi kido yo ne bala ye talaka ye za muto ba so tu muto maboka to ba chroniqueur wana ba keno donc azona keno vie na yo yo bali eza maboka mwana ye mwana na ok emso ko le keno apparence trompe yo ko sa mission ba ko mission mina ndako za ka parent très bien ya itize mwana na be lobi na mwana ko mikolela mobali ko ba kolela ki ye wana qui fallait à la carte mutaboye a comme peut-être un soir carrément c'est quelque part ça on fait moi l'année deuxième bureau ailleurs sur moi on a bien il là qui moi la bien ça pas mobali wana un soir deuxième bureau pas mobali wana azoko matete azoko monter basa libanda quelque part après ce qu'on dit ba comment on a sima comme nous maman tcheka les bérets donc ba parents baza batu pe que non bazoko contribuer na malheur ya bana na bango papa bana obengani ozi mobali mususu akoti place wana mobali wana so kebite bana na oyo bota papa obengani wana mobali akobi ko bize pe na bana wana ça arrive to mona yango trop abebisi vie ya bana wana soit mona mosa akobi malheureuse na vie na ye akomi troublé ba mususu baso na ba parents na bango abin bokosanga ebele tous les autres médias tokena sango mabe ya somo tout ça la kana le côté donc biso tsarel ok musala o poto sala ngoto tangela ba classe ko sala théâtre ça art mobimba ça reconnu na monde na poto musala ya média so tangela ngoto net ba biso to trop fier na ngoto tangeli yango voilà mais au moins ba minimiser Chris Nongala s'il vous plaît jonga pena pardon
au moins on va minimiser yo net otangate net oza rien voilà muto aza rien a osala musalote voilà mutu oyo atangate ko aza na notion te a vanda boita sali pe miso bato babeti maboko voilà de il faut au moins faire la part des choses voilà idée au continue on faut les parenthèses c'est très important alors qu'est-ce qu'il faut pour que ba parents ba ko orienter bana na ba on ntela ya bien batika mwana sala choix na ye c'est très important mwana asala choix na ye que non papa maman botika nga quel que soit le papier ou pas eza gunanga to ya ba choix na ngai sur le fond on va comprendre ya ko nisa poto mona botamia yo pour les sections au salate très bien mwana ta ko consulter que mwana yo azala ka boye mwana aza alingi ba ko ba siminga beta mwana ni danse mingi yo ko comprendre mwana idée na ye OK tout to ba que mwana na fosala mécanique biso sala ba bana ka famille na biso ba père so ko fosala ka mécanique tiens so ngala ngala na kota pesi ba komele ba kena wapi nga na ina nestinga na zinga katons ba no tana ina school na linga ka bongo tango na linga na sisi diplôme nga na ka ina mais père habité fosala ka mécanique oh na poto za la raté ce qui mona lingi musala fobo yubiro ba para fobo compagnie ye na musala yo alingi so bo forcer isimba te surtout biso bato ba média surtout ya ba congolais to kenda sangwa mabe tout de la plateforme nyoso ya mbato bazaka bata média to kenda sangwa mabe très bien nyoso za la kaka bana bango basi basalaka mwana nga wasi mutawo sala ukobona omona pa que zo mbali mususu na yemo ko simbo ndeke bala mobali wana parce que biso neto sala ka boye to sola wana mitolonga pela anglais miso beto betali solo net au salaire boy mais ça c'est de l'argent on gagne de l'argent mais voilà personne n'a dit que mbongo ça te comment la repasser 2 heures 3 heures du temps dans la bombe au journée mobile pour ça la émission voilà si je continue toujours à exercer ce métier ça veut dire na gagnaka na zo vivre na yango voilà est-ce que mbongo na zwaka moi na bango liaka to liaka te c'est ça le problème question il fallait pas se poser yangwana je ne pense pas un homme oya do fana ndako mona mwasi asalaka aza responsable azwaka mbongo apesa mwasi mbongo te pendant 1 an ou 6 mois moi ça continue à vivre na ndimité na pototé et simbate et c'est que la pototé ça la dona na yebiso awa doza artiste oza danger en autant na TV banga yo jour ko ndako moko so ka moni kilo zo contribuer le hotel au Libanda ako bosa na kino abano to na TV anoko ka même pas ko pusana pembe na yo nataka na ba TV vraiment boy ako mi ko approcher oté mais so so ko mi na ko mo ko mu o produire le côté o kito mato ba ko Libanda na moko za ningi wana ba parana ba koti ba makamna mutu na ba famille na ba master na ba ex musuba mo seko wana mo bala niveau na o so le côté o que je la biso ngala ka se ko to so mu tel o que je la so tiye o comprendre ne tiye parce que ba te que non oyo to sala koyo et c'est une mission to koma na banda to koma ba parents ko pela boli ki non funa aider moi sinanga très bien parce que ça moi akine kayu na ko tika mo ba sali ngote rolamba le PC ko lamba c'est normal ça se passe comme ça bon on va voir ça à la TV ba commission comme réalité donc ba passe tout le monde na poto ya ngone ko moni bana mingi lelo yo ba simbi ba poussette na mibale bango ba para ba lingila bango ba botsa bango avant mibale ba kima bango ba koma ba poussette belé ba koma ko regretter voilà très bien c'est ça le problème. Alors, on a paramètres, on a tout franchement kinal au soulevé pour moi très important. Est-ce que babiko le mususu peut-être ba camerounais, ba sénégalais, ba ivoirien, ça peut le même comportement no ba maman congolaise, mingi ça ba maman congolaise ba sala nango. Ouais. Ils ont moi pas si mon que surtout biso ba communauté monsieur zarango belé tout ça c'est exemple makamba ba papier. Ou makamba papier on le kolo mususu poto ba on ninga masese. Si vas-y. On le comme ça bazaka pina mona kino akela mboka na bango ba yokani basali makwela ya molili ninga pa ya wazibe eloko nzoto. OK mais kolo mususu bongo surtout ba ndibo to benga ba ndibo. Basali makamala to ndeko bakie basali makwela moka bendi abimineti jona adulu kwa jona ye kuna pele ba West Africa to ba tuto ba Congo banini central basali ba mais kaka biso surtout ba congolais biso makana biso ka mubulu kaka yango to makamdu to yo mo lelo ba école muso ba ko progresser ko le ka voir même biso mais nzoka biso to kala makambo à l'époque lelo ba château je les a maboko na biso kala à l'époque
Par l'époque, ma mère m'a le longwa. Nous qui les Gotanga Mbutalombi, Jeso, la London, maison Mafungu, et si Kawana. Surtout quand on maison, on a baigné. On a Camerouni, mais à l'époque, il y a ma mère Malou. Ils ont habitué à Congo, ils ont un quatre à maison. Bazumba a mis sur ma casse, mais les lots là. Pour la nuit, bisous à Congolais, tout l'unité qui a na salabo et pour la salabo, la salabo, t'es bisous toi, on a t'es bisous toi, ma bécoleka. Donc, il y a un moment où il y a des conséquences. On a un bala congolaise, a une mission, nous tous on a moi nous batindé continue la poto. Nous on keep na bongo, on famille na yo. On a maman no tikié, on a noko, on a papa kulu tu domo kende kuna, kende pena tindi so rapide. Ce que tant ya oyao. Azu mobile. Il pas on reste la vie rapide. Nene batindé qui est pas la bango kuna. Liba le faire ndeni. Nous que liba les deux personnes. Tu y a kuluka, yo pe côté mbalo dans la famille, ngape yo pe côté moi ça la famille. Mais tout ça m'a camp tu bakino il y a l'autre ça qui côté la famille là yo. Le bien on peut ça la côté non, mais biso bas na biso ba ya ba missionnaire. À l'époque tu ba missionnaire na l'église catholique, ba sango, ba bé, ba maser, ba tini ba on était mission, ba kende côté ya ba sango malam. Mais le ba missionnaire et kufa et comment la poto et ba missionnaire le comment moi ça y est là, mission na ko libala. Au salaire nyoso na sima ngo zuma beta yo likongo na sima bama kelemba par-ci par-là mbongo ya bana balata bien te ya kamata mbongo ya bana ya CAF à côté mo makelemba obo mo ya Schengen azali ke ba mon Allemagne azali na Belgique azali na Australie do Schengen on te baka Schengen ya ba ni te baka Schengen ya ba visa le ko ma Schengen na makelemba abengana pele mobali yepa na atikala kala mobali mobwe aya kaka wana pona alongora ba posa na ya vie mais yepa na mbongo ya bana koti combien c'est comme les 6 mbongo bana les 6 ye partir les 5 na 0 r ake kotala ngona poste de yelaka azotana mbongo zo yela les 6 abimisi ba sacrifier mibali na poto mibali ba bota bana wana ba kenda pona mambo zoka mbongo on pena motif on se dolandi bien motif bien simple o bengali la mobali na ndako na pesa ba mama na conseil comme le biza mingi bango bo biso do kutibino na poto Chancel Mbemba Trésor Poutou ministre ou député oso envisager moi na no abalaye aza minorité aza grande personne aza responsable c'est que aza na mwasi na yemo boy quelque part voilà nenga comme ministre nenga comme Chancel Mbemba nenga comme député voilà amona passa comment facilement voilà vie facile ozolu que la mona non azwa yango facilement yeba que vie facile les appels ba conséquences na ngone voilà mutu musolo mona ebo mieux vaut mona non so mobalo ba bani na vie passe bazo construire vie na bango et place que kuta ngombe ya makana facile mais ayebite na butu ndenga la pongi voilà point d'interrogation deuxième point bolingo ezalaka destiné à mutu o mata okita ato boy mwana na oke wana mobali na ete mais soit zala ki aye azalaka na yo bref année to mona masi de jima pata na pese mbote belé voilà famille na ye baboya ka babala we ranson mais le lota la on est rapesa famille wana babota bana babali voilà tangi be kola bien parce que moi ça ntimela ki mobali na ye voilà bala ntimela ki mwasi na ye voilà bolingo eza engagement entre deux personnes. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons évoqué la situation. Ils ont très important. Ils ont nécessité. Et surtout, pour la souka, les jeunes mingi à Paris, surtout les jeunes garçons, les lignes ma balle coup farate. Soka kabani na mwasi, alina mwasi wana azwa mobali musute. Voilà. Ata ya dosa la kindumba, ana mwasi ne mususu. Il faut mona aka mwasi wana dosa la yemoko, po moko ko bando beta chita sima. Chita sima voilà. So moni mwasi na lingi kinal ou lingi bakali, voilà. Ayoka mutema pasi, pona nina lingi na zongela pona ko prouver bakali te wana ya sayanga. Voilà. Ozo sa vie à mwana batu sima. Na vie ceux qui vont s'attendre entre deux personnes au monde qui en tout cas doivent se séparer pour se séparer ça la vie na eux il pas ça la vie na eux mais ceux qui sont destinés na eux au vanda ils ont pensé on a gagné ça pour to sauter pour ana conseil ni no pesa ba mama na pour que dozongi la makamba la brine oui en tout cas ba mama bozulu nanga na vie exceptionnelle les ont raté il ba les pe mabe bazali mais la majorité obiso na mboka oyoyo basi au moins appelé bangote mais bazana entourage na sima ceux qui mamate
camarade so ba camarade donc ba ex parce que kina kunyata wana ba masulubu na boye linga za kaka bongo yemuko sinon to mwana mwasa ka flair nous avons 22 ans le beaucoup a 23 ans 30 ans déjà c'est mort 30 ans déjà au comme aussi mais comme non na loko babali mo wa ko balanga na pesi condition pour la pesi condition te 11 roya parce que déjà au repas que j'avais tape et singla ki na yango ba mama botika bana basala ba choix na bango kokota na destin ya mwana te ya kino ngana lingi mobala sala boye te on ne sait jamais la vie ceux qui mwana memeli bino ba accompagner bana kaka na bolamu bo pesa bo ba conseil na ko pesa bino ya mwana au mora mutu moko tangi na Afrique mbamso ga licencié voilà tanga ye poto ayokuta na mwana comme mwana mbamso mutu atana mukanda te aye poto ayoko Christ ndongala aye poto ayokuta na mwana awa na poto voilà un licencié ndongala s'il vous plaît zonga na mnalo ba s'il vous plaît ayokuta na mwana ana poto yo za licencié oye poto ozala mukanda te mwana zala mukanda baolo ba koza niveau ya mwana wana te voilà les niveaux eza pour la mukanda donc somo au niveau mwana te ça n'a rien à voir avec mabulingo même un licencié à rapport mabulingo donc ba comment bomba au moins niveau ya bato ça n'a rien à voir avec mabulingo olinga mona bato moi si ni ça bo yo linga est-ce que bitinga na boko la maman en Afrique ça n'a rien à voir na bolingo ça n'a rien à voir donc le qu'on a tout on se mona qui non le lo ba ça ba faux choix na suka na atika a se retrouver na bana ba tata atira ni comme ikono na za 3 fois maman ba comment ba TikTok boy 3 fois maman maman capable ba comment na ba TikTok pama ba kota ba TikTok ba comment luka banza et puis ba la terre TikTok baba na TikTok comment tibuto femme capable kuna 3 fois maman dynamique place ba do finga na TikTok ba do tonga alsanga raté yona yangwana pour ni bango ba lekisaki ba vina bango inaperçu très bien ba bebsi vina bango kolanda ba les ongi ya batu moi si msumo azaki na vie malonga te mbale yo se conseiller au pesa moi si waza azo mona aza divorce no mbala bengana mobali ayo pesa conseil na muto azo mbale ba otemba sérieux après on ba bosa ba femme c'est le délai baby ça yo pe bosa ba femme c'est le délai et puis maman mususu pe mbala mususu bana na ye batambola bien te azomona mwana ya muninga na ye azui mobali ya malama moni ke mobali na ba vivre bien intoxiqué po bakabwana bazala ndenge moko voilà OK donc on a kino batu bazo mayeli za sous na bokote donc batu bakomi kino donc mokile comme monde na verre très bien na banzela bakina banzela bakaf kuna yoka yikuna mobali nga mtomba yo mobali ma copine yo na mobali na mboko so mobali yo na bana 5 ataza na ite ba pesi ba makambo wana ndako boye okomona ko motif mo za natina motif mo ko dizala na onte po abenga na ga poni awuti ko yuka libanda OK umuna ye ko mo motif en tout ce qui basi moi ça mobile balingani batika koyoka de gauche soki conseil a bien c'est bon voilà soki vous avez mon bon kata ndako bakali soko azokela oti ayokela nani soko moni beaucoup na 3 personnes c'est que les balles comme na danger très bien merci Kinal qui a été sur la pena sujet la biso parce que ba Bruno Lubika monga propre ba hôtel la biso et puis na lo signaler bino que after ça c'est moko après concert ya Fally Ipupa les deux men à Stade de France wana to kuta na 6 boulevard Galeni na Geneville na tapis rouge to kuta wana parce que ba Didier Fiché ba nyate la biso ba musique et aux ala somme wana to zala wana et aux ala bien les 6 et na 6 boulevard Galeni na tapis rouge na Geneville après concert il y a les deux men à Stade de France mais de l'autre côté l'artiste musicien Ferrego va se produire le 4 avril. On a accord arena billetterie est ouverte boso ba billet to zawana na bayani kayenga la monnaie invisible to zalawana na ba ya uli musheni koda mboka to zalawana avec tout le monde en tout cas ba luki passeport ya ba luki on go somba passeport na yo ngo pesa mbongo ya muke passeport e bimi na ta muke aza éligible en ambassade au lingi pe au de Belgique bata Belgique on va France bata France on va Belgique en tout cas covoiturage ils ont très bonnes conditions et ça c'est mon quoi luki passeport luki tout son la makambu ya la brine tant où Gianni Faye artiste comédien personnel makufi to yo mona yo na la brine benda bika okumosa lele émission jusque là la brine a lobaki pendate est-ce que liwaya la brine et ça un rapport na relation azalaki na ngona ya Gianni pardon liwaya ya Gianni et ça qui na rapport na moi si na yo azalaki na ye la brine si parce qu'il y a une compagnie vie
na liwa bato bakansaka lelo yo kozwa mbeli to kozwa likonga to kozwa munduki obonga mutu kaka fo ezala bongo te kobonga mosusu ya koanticipe mutu na liwa donc base ya kokende ya fai wakenda aussitôt parce que makambo mosusu saka na nzambe pataka mbala sufri to tika na récupérer kaka wa nzambe sikoyo sikoyo mona keno mona mwasi afa sufri mona mbala yo to makambo ekombolo ko mwasi azo comprendre te bon tika na récupérer kaka rekela monanga na sala donc ye penza mutu akonduisa ya fai na liwa yango mona keno ngai tellement na histoire poto sala po ye mona mwasi akuta biso na poto na yebi loko ba ya fai baloko batango zaka vivant bakamina baloko ba auto yebi na oyo lokilo yebi na ba internet yango mona ngana yizo kaka mutu na lingela ke loko moko ke aleka mokolo musu un jour à cette sortie officielle a retiré ba parole à s'excuser qui ata oyo bakina limbisa te pour nebi kino oyo bakana raison pour nebi ningo sufaka na Janifa bien kazo sa ignorance lelo yo elo na senga ke yango na vie. Mais la brine à sa préfecture, quand même de toute façon, pour nous il faut démarcher ça là. Est-ce qu'il y a failli à ça qui a courage il y a aussi la démarche parce qu'il fait déjà baso botana la brine, basala inda kumoko, basala bana combien? Bana misatu. OK, na bana misatu wana liboso tanga botami la brine à Mukanda. Alors tanga mi bala botami misatu, pourquoi il y a failli pas qui courage ta aux avocat personnellement à la démarche na ningi ya mairie ou na ninga préfecture pardon liwa na ye pourquoi cause nango fo ezala la brinette la brinde mutape sa mukanda to ngali to mimi na bilu baba ba kamo to lo ba wana ke ko ba to so ba avocat mais bano sala kaka boy et bano sala kaka boy to comment bien niveau là qui non mais comment c'est fait-il parce que ndeko mobali wana grand frère wana apesa ki ye mukana ni magazo yezo mukanda pona aider ya fai ni te ça non ça monter donc c'est qui nous comment que non soki yonga lo ba ki non fallait ya fai yimo ko a déclarer zemi wana bazala ba mba sans papier ba ngaba pesa ba mukana ensemble plus tard ay ça la rani wana moi ça cause la papier mo ba pas cause la papier bobo ti mona bino mbale bo reconnaître mona bino bo la ngeli ba démarche na ça social ba pesa no mukanda ensemble mais ya pesa qui est opportunité habiter na tikaye asa mama mona yazwa na motema molama fongola ki motema molama mais comme tout le monde monsi aboyi mizali kelemba de place sur la kino biso ba oyoyo to silikana likama parce que eza moko ya ba souci oyo memi ya final wa eza makamwa mikanda est-ce que de son vivant ya fa ya azali na regret ma kase mo bobe tape masolo ya viningi zalaka amukolo na kokufa boy na boy ye liwa e banda bangisa ye ou azali na regret ya mukanda makasi ou c'était comment azaki na ba regret zana na cha même des vidéos on so ba obenda ngo bien zana talon vidéo moko awa wana to eza vidéo na nyayo qui a biso to tourner na après tournage ya groupe Jennifer mo malo mo na ebité tout ye mo personne qui vivant azaki vivant ozana vidéo ngo presque wala presque va kufa toyo kangona suka wana toyo ka vidéo na pour la plaisir ya Chris ndonga na vandu mais ko chano ouais tu mate mo volume na yo bona mati na ebité so yozo kana volume ça la sœur ouais là ça c'est là s'il vous plaît ouais volume suki non c'est là volume suki ah écoute micro yozo kana kuna volume suki d'accord OK voilà OK, Toyoka, tiens, premier la micro Toyoka. Voilà, c'est là ça image tout le monde rappelle hein. Ouais, c'est là. Voilà ça. Image on a presque avant kufa, image on s'est nini. Mais non, image on s'est nini quoi. Voilà, c'est ça. On les ambiances. Voilà, volume vraiment ils a pensé na moni wana la vidéo wana il y a failli azolia nous en ensemble na table voilà azolia tranquillement ouais
bozo betali solo ceux qui a koufi tout ça il va faire beaucoup fandé so lui na yika donc ah yora ba regret ja wana ele déjà donc comment déjà wasi ba bengana yembi da mokili wasi ba bengana to tourner ezaki to tourner na stin voilà brina bengani na ndako déjà ça bengana wana za côté na biso de la brina comment tu niveau bengana ya fait na bandako mais à plusieurs fois auto yebi et à plusieurs fois auto yebi tezali si wana misu to sala na après tournage à groupe Jani fait au travail on a stin pas Rita Ponda to ngai ba Christian Petit na ba Fabrice Mbala papa Samba de Paris zaki wana mukolo ngo fofo abengi bien téléphone ko finga zo finga fingi ya fai a fingi na biso la brina zo finga ya fai vidéo na l'action bien que ba image ni na bien té mais vidéo za mbimbao a finga penza bona abina téléphone zo finga biso nyos tu zaki wana Christian Petit témoin bien que ba muso zo za témoin makambote azamu muto faire souffrir ya fai de son vivant. C'est pas dit qu'il a failli il a fait moni makambo donc accumuler trop il y a un sénégal fois kende so j'allais sauter ba souci na tout moi tout finga tout tourner le mouvement papa bana o finga biso même Christian Peter il a bien finga bo c'est pas na biso ça pembenya Italie était abi zéro la fait na ko le biso komona le même jour on a activé une vidéo sur mon yango salama pas témoin ali a failli soka linga fai ndenga asala mutema ya kufunga ma ya fai to mona to mimana to kina nini atizo nda ko moti ya fai soki o sel dossier na pesa ba document tout ko luka mutu boko boye accompagner ka biso to mona tout ça la transparence asala moti ya fai asala ba demande ya ki asenté na tanga poto to ko na crochet ba bilo c'est ba papier moi si to c'est ba licence mona nati donc ayebiye moko pourquoi asala ningona po ya yebe keno na vie na yemo bimanenga za na poto ya fa ya ko ozomukana na moko tipa mona bonheur aloba yango ezana ba TikTok ezana ba réseaux sociaux ba tebele ba yebi yango da loba c'est décidé que ya kopesa ya fa kopesa mukana ti oh là là ozongela basine ba kende ba TikTok ba kende pa ba essayer parama ba kende na bato basaka ba live bazonga ba kende ba page ba ina kata ba delete ba kende ba page wana ba kende ba 2023 ba 2022 tina suka ba 2023 tina suka bakoyoka bakolandela pila biloko bakomona kino mwana mwasi na vraiment ndoro bakino yesu na pesa ye mukanda na pesa mukanda pozo akezonga basi ni atika tina kongo kuna aba alinga ki vi ya fayi bongate to yana ba coopération nyonso ngana mvomo na promesse d'embauche na yana kopo wana tozo ona lié saint et pas maman so Hélène Kintuemi maman so Hélène Kintuemi pesa mota na lié wana atumba ba ninyo kopo ya kapena ya promesse d'embauche et c'est moi 700 balles à l'époque ngabia fai bisu toujours ka 300 balles et ton quoi 400 euros yobo kela momino na pala kuna donc ka 300 balles to pesa ba pesa ka mo somme mo na prophétie pour ba feuille ba dossier akoma ko ni simbati alingi bula munete surtout ka kopo mo mikana bo to yabite zana kina ko elle susu nimi na tika pena bana ako yede ngani ito ka kuna ba potani est-ce que la carte ba discussion ba compréhension na azo bingana ka ya fai ba na so ba comédie talibanda ndako abengane ba plusieurs fois ana ça peut ba 3 mois 4 mois libanda si est-ce que na ba temps wana nyo soton la brina otikala na bana abanda iko abiser ko zapper Dieu mususu ti mais ça qui finit tout so ko abengana ka ngo abengana ka yona tous les façons on vivre na fai azanga ba copain oh parti par là-bas oui pendant que ya fa na ndako na si azana ni bali mususu ayi ba copain quelque part ouais oh là là azaki ouais azaki déjà na quelque part ya fai vivant prévenir yana yisa ba tubuta na ba TV na banda kuna bino soko moni mwasi abengaka yo à tout moment endeni yefa uza soko lingoya oyebisanga pona kotinyo ko mobwe ko kaseta lingio azande kota la position oya ko kanga ina mobilité faut faire attention ko kaseta mwasi nanga linga après non bana basi bongo baza très dangereuse ya ba losala ya fine ngona bo vana mkebo endeni tika mzana tuna twende tika mzana boya otena bunga so ngoya ochanga na temps so ngoya ochanga na temps ndeni yi awsala ba délire na yemi même palais ya fai amona makambu face à face boye muso ya sabiso onte poto osilika akanga penza boye avant 4 jours
ya fa ya kufa ayela na nda pona na lapa ka skula biki ya fa ni ozongi no kuna na sokoli na boko so ozokati 4 jours avant ya fa 7h 6h dimanche izaka dimanche 7h dimanche to lali ona madame so ngiri leta bo ya fa na kiti to kiva na libanda pembe na reto ezotika reto na ezotika reto pembe na ya sendina pembe na ya reto wana tu vas faire tongo ezaki un certain dimanche tu dis ba kai tu là to ka ni la boussole samedi et vendredi lundi vendredi il faut faire sonner aibo akina petit na moite wana amona ka déjà makambo déjà kuna na ninga bimaka akuta bango na poso moko akuta misi kuna pale wana va papa mwana iwa ba ko ba place moko ngana bisi ya fai petit na ngakina ngana okufa pona momi oyo mona mwasi oyo ya fa utu ko mona makambo kuna akanga déjà bango face à face de boyi 4 jours avant la zone à ce qu'on a parlé wana la bien fa na ile on sa société ngadi zana koma occupé 3e fois déjà pris aux zones na déjà kuna donc ya failli à subir ba rabaisser vivant à subir ba conséquences mko ozomona kino ntomo na misuboye bazo manquer ya faille donc ozomona misu na bino bosika so bosika fa zo dozeka bino petit bozo la ka mettre to za ka menene to zomona nzoke za ya faite ya faite ke lokwa balongo da mémoire na ye ba chang quelque part alelo yo batu bakoma ko latsa famille ya faibe o famille na bango moko mutu asala mwana bango ndingi wana mwana boka mikuto azai moketa boma ete mais sur kasi ba lobo ba boma ete balingi ba balsa oui batu boko lo bango au final yuso baka boto sa banquette la brune azana ni et sauf famille ya jali bango côté bomba za mabe basale boye ba changer en loba est-ce que famille la bango betine ba benga na ya faida nzi est-ce que famille bango betine yo mbali musu otomona ba yoka na batu manzela ba changer ba comme ça la brune mon centre mais moi je regrette au moins nzambe azali ba koselaka congolais azo makambo na deko ebita ya Janifa ya kufaki biso tout au sala ba live mawa ya Jani la brine ozo mutema do pimba bali mukanda la brine basé belé na poto mais ba la brine on isolo to beta to cho betat ya comportement ya basi na mobile comme na mukanda te asakanela ye so so mobile ngo akufi mawa pesa ke mukanda te pona nini mukanda loko pamba yango evandi ana ndaku so lelo comme ya Jani akufa kala mawa isila bino to mona la brine ndeto comme la brine sainte OK les familles la bango zaki mabe bino ni ko famille ni zaki mabe lelo ko ndi ngona mais bon ça ba live ba to be ba ça ba live neti ba et c'est pas na fona tanga pena ko mbona ni nga bete asala ba live pena bongilo bango to bazo regretter contre la bruit pour bango ba bana basi so moni bana basi ba bimina na média bazo ba mabe ya ndiko mona moi c'est que faut ba c'est ba mesure d'enquête ba et c'est pas ma famille côté comme la mais ngamo ko pa ni fa ku fida mo ko pe na sala ba live to mo ba mama ndenge ba mata tango zo benga na fa yo ka sa ki no ese be ki no ye fa zo pa kinal to yo ka ba ba sinde ba témoignage que mukande loko pamba pourquoi opimela mobali mukande voilà to yo ka so olini muté presse olini mututé pessayer donc ko pesa mukande c'est trop dire mais accompagner na ba dossier yo senga yo opesa ye a récupérer donc nini zaki bosengela ki soko ko boya ye ono tiki ye ono moni ki mokili e ko mona yo bien mais yo tout wono o casser o bloquer soko de ko ngoli sanga a pesa mon canal ne prophétie na bitre ye prophétie était ya ça accompagner ye voilà accompagnement na ye ça ye voilà dossier so ya faille soko ya cha dossier na mboko yo loko abota na ye dossier mo so na sani e ko kota kana kati ya loko la pont loko la pont mais pesa ba document o limité. Il faut y la première demande. Avoir réception la première demande na bobini awa pesa réception à 6 mois l'élément monsieur zaki a manqué pour nous pour nini asala qui ancienneté tant ba pesa formulaire ba au crochet que nous en a bana ka faut cha ba aller ça bana au crochet que nous na sala tant de lieu au crochet que la zaka boy pesa ba ki ma nyostora alelo ba bi que non na memai na ndako nganga pour la question mukanda yo so mona formulaire ba sengi ba document 6000 en monté ba rejeter la prévenir
et comme non ba meka ndeko ana poto il faut débat prophétie na nganga ya na poto ça n'a rien à voir simba ka c'est la libongo banganga mingi banga bazo mikanda na poto ba sa papier banga baza mukie voilà ba peso formulaire yo rempli kaka dossier ne ba peso formulaire wana so formulaire wana e bano senga na ba document ya mwasi ce qu'on doit boya moi ça no boya. OK Voilà. Donc il a de comprendre bien le problème là yo les lots aussi que la coïna c'est trop dur hein voilà que la comportement la brinté ça parce que de son vivant il y a Janifai voilà on comprenait que mtanyo ko la makasi ti akufa kufi par rapport à stress à makamba ina moi si on comprenait voilà la cause voilà la cause OK alors la cause il y a façon mona baleki na ye yimtabimisa na poto lelonga na comment okene akina zozonga emso akina kene pa na biso même moi loko na palais mais nzoka fali ya beta tour pa ya za priya fa ce monde ba 2 minutes asomo ba 2 minutes solution baba ça Mike la dichesse baso ke bagisa se ba osonga voilà on se stressé tendeli jusqu'au fandika boy yepe moi liboso et puis moi na moka mutabima na poto na libota na ba propre isaka dani Janifai siko parents bazutala moi ndeko et puis les parents bazaudace banye mwana bango ndenge lelo makameko balo kelo ya bango famille na bango moko mutu basala mwana bango bongo obiki bato balo baka bongo ne bisio bande kunanga c'est regrettable lelo yo surtout ba chroniquer ko bozi mbongo po mabana e bonu ko balo maloba bonu ko balo ba émission mais nzambe na likolo ayebi pe amona na auto sala nazo luka succès pour na mukilo non et ça histoire vraie tozala na ye papa wemba lelo ba osale 10 ans ba bon 10 ans papa wemba et vous avez ba témoignage ba osala wana ba ko ba poche na ye ba ko ba to beta li solo ba ko et ça c'est normal Janifai baza mutu munene toki to mata azamu to akota na histoire so bo libosa loko mo wemba et ça na batfo beta histoire na ye et ça message peut te pesa na pesa na message au Christ ndongala mvandu l'Éternel mvandu biso ba congolais na binga force manga te mena généraliser biso ba congolais o to za ba sa papier na poto jour to ko kufa boyo ke la biso mawate jour ka ba sa papier congolais ba kufa na poto bolongo la mawana bino boko no kunda ba bolela kutu te bokunda ba oneti batu mobe ba sai ben indulgent neti batu mobe ba izaki na batu na moki boke no kunda ba oneti croix rouge soit yebi mutu te yo soye akuntie sa lela bokunda biso bongo sa papier so akufi na poto oleli a obimela yo pourquoi le lobi bongo parce que mawe sa souté ouais on a ça papier net ça indulgent ça valeur mais au moins même sous ça papier on a contribué à ce pesombongo voilà je ne pense pas la histoire de ce bétail Janifai de son vivant alors que ça la bimbongo te et il y a fait ça qui m'a casse côté na ba kuza palais voilà ce ka beti ba kayo na ye kuza palais na mimi abanu ba sachi azaki musique pour na ka ki non akope c'est mbongo mbongo qui t'a soleil le quoi ce ko mbongo ça kama kombo ya mwasi nina ko ba kifuta mbongo ya ndako okozo mbongo ndako au 500 mobile pa ko c'est ma 400 ma 300 siko lokola kizanzi loyer za koma mwasi soki mo sabi kino afuti la nganda kuti mais passer kombo za ça la kombo ye kombo on c'est la deux personnes te mutu moko ekas na contrat de bail siko te koma afuti la kutunda kuti apesa ngani mapesa ko espèce yo futa kanda kupunda kuzana kombo no moto yeba teke mobile na azakana afuti ndako ezate lelo basa poto ba koma ningi wana uzokosa bat uzala ba appel na yo ba pesa ko ba revenir appel eza problème d'éducation ça passe il y a au monde na vignos tout exception sans saraté ba femme au baza bien instruite au baza bien éduquée bazali au soit ju mobile ko accompagner na makamunyo so soit lingana mobile bonheur et mobile eza bonheur na ye passe ya mobile eza passe na ye ataba matiba lobi ba kiti mais aza toujours la même conviction na mobile une même idée alors pour tout clôturer tout le monde qui a fait émission na biso kinal lelo oyo par rapport à makambo ndenge ezaleli okende Kinshasa to monaki yo na tombe ya Yafai okendaki to monaki pe na famille na ye relation na bango na bana Yafai o basa na poto na mwasi oyo abota na Yafai o asa la brine ya poto basa na relation nini sikoyo après li wa Yafai ti basa na ba ndeko ya Congo kuna bana kuna Congo baso wana bana ya poto bana relation bien na mama pe bo wana yebiti
mais on a ébi kino bana na bana ba il paraît ba benga na ka ba solo naka maintenant maman ya bana na la brina poto na éviter relation ni bazango ya vrai na famille Janifa na éviter et surtout na kamwa ka kino atinda biloko na agence biloko ya Jenny et le question là la tout là bilamba na ekena déjà atinda une agence or normalement bilamba atinda pas désolé il paraît n'a pas désolé et kenda na agence bazo yango normalement faka compagnie bilamba wana normalement fallait ya kena ki tient normalement nenga na ebeli sinon ba coutume ya tinda ka tinda est-ce que déjà le gars la tindi Diana ende est-ce que tinda nyonso o bilamba za représentation ba yaka faut bimsabilo ko nyonso ya mo wei mais o ngana yebi fallait que la compagnie na yemo ata bala ki était ako kende oui ayi papa kasa ko fina boko na yeti ata bala ki était ako compagnie bilamba wana apesi apu baza maloba mususu ba parents ba ko loba go fongole pe mama kamsusu mais na kamwa akenda te na yebite so ya coutume na bongo saka ningo na kenda te wana yebite mais au moins erreur mususu yango wana mais lelo yepe alobi katika ni sa mobali na vie na ye azaye moko bon azape na jeune ye moni nde bolo ba ki azaye na ba mibali muso monte mo azolo ba ki azaye na mobali te azaye moko te na yo ki azolo ko mobali azoluka na yo ka azolo ko mobali ko bala ye ndinga azoluka mais mobali wa koya ko bala ifo yebaka fo zo sa mbongo wa bato o bando ko memele nzela malem sina Grèce papa wana asenga mbongo na ye donc tant ya akota mwasi na pasi awa c'est pas dire que bino ko zula mwasi bo zula mwasi bato awa bozo sile mbongo na ye et en plus na ndenge bato so ba yebeli ke no abomisa ya fai na nimite mobali moko ko zula brine akena na famille na ye abiki na zo bala mwasi taba kotuna nani o la brine na nimite famille ko célébrer bala na bo sa chaler combo moi c'est artiste oh Chris Ndongala Mvandu Christelle Ndongala agoko sa combo mais en face taba ko baba moi ça mon nani tango ba même so ba ko famille ko yebate mais taba ko mona physique a mutu na yebite so li famille ni kundima libala wana yebite parce que accompagner mutu monene ou atisa ezo likoro o elo atika ko vivre na mukanda o mutu akinda pesa e po yim ta pesa e mukanda ya fai mutapesa mukanda fo chakala mutu na ya fai mutapesa mukanda po soka linga kate anga pesa mukanda te j'en profite na bino batu yo upesa ka mosa avantage na mboko ko pesa ka mosa avantage na mboko te exceptionnel zanga te tozana 5% ya malamu 95% ko pesa te kino mosa zonano azaka mama bana nga après nga ko après akobana ko mona ba défaut no après merci beaucoup tant les bateaux ya bateau bazana ba AVC na poto mingi basi mibali mingi bateau mabo basu ba AVC na basi mibali vient na biso wa saper auto kufa na Château Rouge voilà biso les ayimo sika basi kaka donc basi on ba yeba na ba pena ki no donc il faut là ya wana lobi ba sa papier se ba kufi boyo ke la ba ma wati pour oya mawano exposé mawe bakala saki mutu malamu bakala saki mutu malamu malamu de son vivant ebagite tanga kufa mo bimisa mawana yo nako bimela yo soki omoni défaut mobali ba ibilo ko no kamata pesa no mobali yango azwa papier wana comme ça lobi na ke bobande ko nanga na pesier na leke mission na pesier asa mutu mabene to gaboni asa vie na pesier bakali ebi na mona na mosa bogote moi so ça ndengwa na poto eki ebi ba bimse nani comme le la reine ya basi ba congolaise merci omoni pena ke buzakina likemba ozoki mukana sima mobali ekilipo compagnie ça va être mission apo leki na pesi omoni abande ko nanga botini ya conseil mobali ngo azandu mona lingie soute mais na pesi quand même ba démarche papier ya ngwana comme la joyeux anniversaire Myriam Mapendo la Suissesse Myriam Mapendo ça na problème mon côté la grande dame la magnifique Myriam Mapendo la personne mote belé joyeux anniversaire à toi et Joe Matope double maître Matopesque Joe Matope double maître en tout cas clin d'œil spécial à toi Michel Kombe le babi week-end au Mobimba toujours nous c'est la festivité à Saint-Valentin na Aigle Royal kuna
Royal Village, oui, il faut un restaurant à boîte, il y a Pierre Fit, il y a Michel Combe. Tous allez dans les mecs, comme il y a ce qu'on a Pierre Fit, tous allez Royal Village, comme il y a un boîte dans restaurant. Et le fou vendredi, samedi, dimanche, tout ça kuna. De chaque jour, tu as aussi sa émission. Après, on a retenir yo. Si tu as aussi la émission, genre social quoi. Voilà. C'est ma conseil, tu as ma caméra, ma réalité à porte, nayo. Voilà. Tout cas, comme la émission plaisir ça y a yambayo. Message mot clé na bateau tout batal na Congo Révolution, la Focus Investigation. Merci beaucoup Prince Bakali. Merci na bateau la nanga. Na ba moment fois botal ka ba contenu émission ba ndeko nangai. Makamo toujours ba boye pesa biso maele, quelque soit moi si quelque soit mobile. Toi qui n'a pas tout mboka koluka mobile ateli va famille na ye moi c'est pas que la famille te koluka mais tout ça sanaka quelque chose mabe ce que mon mabele qui makasi accompagner mutne boyo kanaka ye pas velo ko ezala ngo besoin après sundule wona ko bona bato ba ko produire yo na pesi mbote na bajuso balinga kilele maleko l'artiste complet groupe Johnny Fay mobimba mbote to sa papa Samba de Paris Jules Mwana Nsuka na pesi mbote na Gladys na pesi mbote na Alfie Landrine Bilonda Laetitia Bukasa et de Flash na pesi mbote na pesi et de Flash on parlé de Flash mbote belé na pesi mbote na venanga Bernard Makonga na pesi mbote na Toubi Makonga na pesi mbote na Alain Levo na pesi mbote na Salon au Quito na Porte de Paris ya mwana ba mbote trop na pesi mbote na Salon Quito à Porte de Paris na Porte de Paris kawana Salon Quito na pesi mbote trop na pesi mbote na Master na Blanchard Mbwamuzitu Papi Blanchard Mbwamuzitu masalanga soyez le bienvenu na kati ya moko ya France et au Simba inchallah na pesi mbota tout le monde batibola na pesi mbota na bienvenue Vangansele ya mwana ya Vanga bienvenue Vangansele voilà pena palais voilà grand frère bienvenue Vangansele blague iteka 4 fois prêtre Washington Dominique merci asalenga vraiment ba play atinderemo moke pour na soutenir na matanga c'est bien 4 fois prêtre Washington et puis là profiter pour la présenter ba condoléances au père de papa na Kinshasa personne en tout cas merci Merlin Bao na ma communauté sur ça pour nga merci pour soutenir biso on est ensemble merci beaucoup c'était Kinal l'artiste comédien il a eu à expliciter certaines zones d'ombre j'aime cette émission particulièrement parce que certaines réalités aux ana poto biso to vanda ana poto to yebi yango pono yeba lisolo ya poto koma poto nde on comprend lisolo ya poto alors la vraie réalité est ça exclusivité à ma solo yango to solo li yango la émission oyo et la grande partie aussi ya ma solo to solo li eza dossier ya la brine na défunt Johnny Fay et puis Kinal oazala qui petit ya Johnny Fay bandos à l'année de temps en temps. Merci pour l'attention à nos particulières. Bateau la émission du début jusqu'à la fin. Merci à Lucky Passport, number 1, le premier de la classe. Au niveau qui est de Belgique, au niveau qui est de France, France-Belgique. En tout cas, covoiturage, ils ont c'est moko. Il y a Lucky Passport, le premier de la classe. Et puis, au niveau bimsa passeport, Nambongo Yamouké. Qu'on s'est trompé, adresse Lucky Passport à Zawana. Pour la solution, il y a un passeport. On a bien c'est là un an, on a un passeport il y a moins d'un mois. Oji passeport, maillot pas Lucky Passport. Merci. Patience Moukedi de longue chambre. Éclairage public. Il y a Paris. Sur l'équipe. Comprendre que non, moi, ça, l'équipe Patience Moukedi. Merci à toi. Et merci à Landry Million, les millionnaires. Il y a Bruno Lobi Cambon, il y a propre l'argent en salle. Il y a Willy Michel Nicolas Mboka. Tout le monde, merci Michel Combe Aigle. Merci Nonga la Crise qui était à la réalisation de cette émission. On se retrouve au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.